magazine vous a été offert par Am Design et Construction. Il est donc difficile d'apprendre dans un environnement poussiéreux causé par la plupart des marques de craie. C'est pourquoi nous avons créé pour vous Adecholk, la marque de craie qui vous aide à passer au niveau supérieur. Adecholk est le choix ultime des éducateurs et des élèves qui n'exigent rien d'autre que le meilleur. Grâce à la formule de haute qualité d'Adecholk, vous pouvez faire l'expérience d'une écriture très douce qui glisse sans effort sur le tableau. Fini les bavures et les morceaux qui s'effritent. Adecholk est conçu pour vous offrir des couleurs vives et audacieuses qui captent l'attention et rendent chaque leçon plus vivante. Elle est parfaite pour la salle de classe, laissant un impact durable sur chaque mot et chaque illustration. Adecholk, la qualité, c'est nous. Bote nabino balandi ya magazine communication na lingala facile na ebike boza e belé na ba itando ike nabino surtout na internet bozolanda biso en ce net moment na ebike tango moni le cardinal de la presse Congoli ya bosepeli bolobi Aristan Yewana papa na bango na zalaka wana pona bino émission na bino oyo eza émission moko eza pona ko se divertir pona toyato sur la toyeba makambo etali ba imboka peut-être ba makambo etali sur le plan religieux na yango mokola lelo mutu na yambeli bino bokoyeba yeza na ba casquette ebele la ndenge kosakala te na ebite ke tobenga ye nani na yango to senga na réalisateur fongola caméra bamona notre invité oyo toyambi mokola lelo il s'appelle l'évêque l'apôtre Idi Amine Linzoke bakisi la rappel sous aza maître aza juriste aza pe sous un bon politologue na ba casquette ebele la ndenge kosakana te pe aza père éducatif aza pe encadreur ya ba élève promoteur ya ba école ebele lycée Monaco na bike boye biango à qui j'ai dit bonjour évêque. Et bonjour. Santé. Dieu fait grâce ça va. Dieu fait grâce ça va. Avec toi qui na casquette là nous la monde religieuse to le belaming makambo eza na Italie 21 jours et église déjà to ça na 40e jour de tous aboyer pour 21 jours de j'ai bandaki depuis le 7 janvier 2025 et aussi l'année le 2 février. Donc na 21 jours wana na ebike o ambrasaki thème moko to pe abordaki thème moko obiso tozolanda mikolo yo le chrétien et la spiritualité. Les chrétiens et la spiritualité plutôt. Les chrétiens et la spiritualité. Redécortiquer en comment, pourquoi les chrétiens et la spiritualité. Peut-être que la spiritualité pèse dans la carte il y a christianisme. Merci beaucoup. Na dingaki to le bela thème wana si les chrétiens et la spiritualité parce que aujourd'hui il y a trois types. Il y a des chrétiens, chrétiens par la culture. Un exemple, dans un pays chrétien, même si il ne prie pas, il n'est pas chrétien, on peut lui dire tout simplement que chrétien, c'est par la culture, par la formation, par l'éducation. Il y a des chrétiens de nom. Et aujourd'hui, dans le cannabis, partout ailleurs, tout le monde dans le batazo Sambela. Donc, ce sont des chrétiens de nom. Comme Jésus disait, dans les pharisiens, tombeau blanchi. Il y a aussi des chrétiens nés de nouveau. Donc, ce sont des gens qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur. Donc, ce sont des chrétiens au Bazali brisés, passés par la croix. Et si la vie chrétienne, au Yebandaka, na croix, mais l'Église a commencé na Pentecôte. Parmi les trois différences, on a les chrétiens à Malamu, Vandeli Koteni. Les chrétiens à Malamu, les chrétiens au Bazali nés de nouveau. Au Bazali brisés, au passé par la croix. Si à thème wana olobeli makambo ya christianisme sur ba chrétien wana né de nouveau parce que comment est-ce que tu koye ba bon passer par la croix mais oyo abatisami na mai de tolobaka non les baptêmes d'eau il faut aussi accepter que azala baptisé par le Saint-Esprit parce que Bible dit ba oyo nyonso baza conduit par l'esprit bazali fils de Dieu. On est enfant de Dieu mais on devient fils de Dieu. Entre wana chrétien na spiritualité et là on est oyo sangsango na lorsque tozolobela si la spiritualité parce que aujourd'hui il y a beaucoup plus les gens qui se donnent la religion au lieu de se donner la spiritualité. Les gens et vivre la chrétienté.
Christ sur la terre azalaki Jésus. Mais lorsque amataki na croix, akufaki pe azalaki ressuscité, là maintenant alaki casquette ya Christ. Et lorsque les disciples bazalaki na chambre haute, il y a des gens au baki qui témoignaient que batu oyo réellement bazaba ba chrétien. C'était en Antioche de babengaki bango ba chrétien parce que babane pour refléter image ya Christ. Alors, lorsqu'on parle de la spiritualité, la Bible nous dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comme Dieu est esprit, et les chrétiens doivent vivre dans la spiritualité. Très bien. J'espère que les chrétiens sont au boza, surtout sur Internet, par bozo landabiso, déjà que vous comprendre ni char de Dieu, azako expliquer biso na boke binyoso. Kasi nga na participer qui na ba quelques cultes na ye, to la nana nous spot oyo, to salela kibino, après to kozonga tout juste après. Frères et sœurs, ngonga yangoyo ebelemi pona biso baso tokende kosangana pona ko célébrer Emmanuel. Na yango rendez-vous eza moko na église Le Rocher Sali oyo ekumbamaka epai ya l'évêque l'apôtre Idi Amin Linzoke, char de Dieu, l'homme au retour à la parole. Pas encore organisé, Moubangue na 21 jours de prière, Péjen Oyo Kobanda, déjà le 7 janvier Oyo, Kino dimanche le 2 février. Donc, chaque jour, sauf samedi, de 17h à 19h. Kasi Boyo Kelanga Eloko Oyo, Pana Nanzambe, Boya Ebele, to célébrer, même qu'on participe, na qu'on a réveillon de traversée, Oyo eza le 31 décembre Oyo, na thème na yango ya monene, les chrétiens et la spiritualité. Pana Rocher Sali, Pana ya colonne de feu. Église Ezomi, na avenue Bambili, numéro 24, na kwa ya Khartoum, na commune na Ngiringiri, Oza Mobimba. Biso nyonso tokima na lombango pona tobonzela 2025 epai ya Nzakomba. Eza bongo te bona évêque Idi Amin baza toujours likolo hakeyo. Oui. Merci beaucoup, Bouti Kolanda Spot Kitoko, il y a église Les Rochers Sali Oyekumba Maka Epa ya Yemoko, l'évêque dédié, l'apôtre Idi Amin Lidzoke, char de Dieu et char de feu. C'est la raison sous 500 ragnon sopoye aza partout. Kasi na outé ko participer na ba kilt alobeli sur le alobela ki mingi sur le vent. Les vents wana na ebité les vents de l'Orient, les vents de l'Orient, les vents de l'Occident, mais ba vent wana américain mingi ko expliciter ngo. Char, est-ce que vous expliquer na boké binyo so tina ya ba vent de l'Orient, pe vent d'Occident. Et puis que vent de l'Occident, peut-être même so ko décortiquer ngo tête le poser au fond là, char ya vent de l'Orient ezani. To vandaki beaucoup plus na Ézéchiel chapitre 37 verset 1 à 10. Et Nzambe azoloba na mosali na ye Ézéchiel, Bible lobi azalaki amené par l'Esprit de Dieu na vallée où ezalaki ya ba osma desséché. Et Nzambe azotuna motuna, est-ce que mikuwa oye kauka eko vivre alobi Seigneur yo moko yebi, parce que motuna Nzamba monaki ke eza difficile mikuwa oye kauka oyo ezwa lisusu bomoy. Et c'est pour cela, Nzamba alobaki na ye ayeba ko prophétiser et puis aloba. Nzamba alobaki ceux qui ont prophétisé et au lobby na koyeba ko sangisa mikuwa, na koyeba ko tia baner, na koyeba ko botisa musuni, na ko latisa poso. Et puis na ko tia molimo na ngai na kati na yango pe eko vivre. Et la Bible nous dit l'homme de Dieu avait prophétisé, il y a un vent alobi que il y a un grand bruit. Et ba mouvement et salami mais ko esangani ba nereye musunyeboti poselati et komi bibembe. Et l'Éternel Dieu a dit pour la deuxième fois, l'homme de Dieu a prophétisé pe aloba na esprit pour être épais sabomon. Et la Bible nous dit l'esprit est na nzela ya 4 vents et puis épesi bibembe wana bomoy.
Et c'est alors que tu bandes kolobelasi les 4 vents. Et dans les 4 vents, c'est tout un dans la Bible, Nzamba yebisi Abraham lorsque Lot fut séparé de lui. Nzamba lobi na Abraham, lève les yeux là où tu es, regarde le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et maintenant, tout le monde a 4 vents, tout le monde a le vent du nord, le vent du sud, le vent de l'est et le vent de l'ouest. Et chaque vent, ils ont une spécificité et chaque vent, ils ont un makambo oyo et bombami na katuana, ba mystère, il y a de la spiritualité même dans le domaine du combat spirituel. Si otolobela mingi bafala l'Orient kasi côté vraiment na mozindo te kasi pona koyeba vent ya l'Orient bénéfique nango eza nini pa ya ba chrétien tango nzambe ayebisi bana Israël abimisi bango na cap d'Égypte nalobaka il y a pas de Canaan sans désert, il y a pas de désert sans Égypte et il y a pas d'Égypte sans Pharaon. Pour être au côté na Canaan, il faut traverser le désert. Pour être au traverser le désert, il faut obima en Égypte. Pour obima en Égypte, il faut longwa na maboko ya Pharaon. Pharaon c'est la typologie, il y a Satan, le diable. Le désert, c'est les codes de Dieu, c'est le brisement, c'est la formation. Et puis, le Canaan, c'est la terre promise où les liés, il y a accomplissement, où il y a destination. Alors, tant que Israël, bazala qui na katina désert, la Bible nous dit, comment qui devant un fait accompli, comment qui devant la mer rouge. Et liboso na bango mer rouge, na sima na bango, il y avait les soldats de Pharaon où pour poursuivre bango. Alors, bana Israël, comment qui devant un obstacle, bamona qui est loko lisusu bakoki kosalate. C'est alors banda ko s'apprendre na Moïse. Pona nini obimisaki biso na Égypte. Il y aura fallu tika biso to kufa na Égypte kuna to banda kolia to banda komela kuna ba tombo ezali fallait ki to kufa. Et Moïse a quelque solana nzambe et Dieu lui a dit de tendre sa main. Et la Bible nous dit, l'Éternel Dieu a yébi qu'au souffler un vent, a soufflé et il envoya un vent d'Orient. Le vent d'Orient il dit à Moïse de tendre sa main et le vent d'Orient yébi qu'au fait refouler la mer et yébi qu'au fendre la mer pour être ban à Israël baleka. Et là, le vent d'Orient est l'intervention divine. L'intervention divine. Et l'intervention divine, on a vendu premièrement et pour la kofungola nzela. Lorsque le vent d'Orient est là, pour la kofungola nzela et si ka oyo nzela ezate. Et ça na batu na marche na bango baza limité. Baza pour avancer de société. Il y a plus de progrès dans leur vie. Et lorsque quelqu'un invoque le Saint-Esprit qui envoie le vent d'Orient, et ça pour la kofungola nzela et si ka oyo nzela ezala quitté. Et le vent d'Orient, c'est-à-dire, ils ont comme ma délivrance et si ka oyoba obstacle zali. Et là, comme le vent d'Orient et même le jugement. Et la Bible nous dit, dans Exode chapitre 10, verset 13, lorsque l'Éternel Dieu envoya, souffla le vent d'Orient, il y a eu une multitude de sauterelles. Et il qu'on couvrit nation il y a Israël. Il y avait plus d'espace où les sauterelles à Zalakité. Et il y a eu les ténèbres partout. Les sauterelles, les herbes de la terre, les fruits, il y a des arbres. Et le peuple israélite et égyptien, et comment qui vraiment la pauvreté, et il y a eu de la confusion. C'est alors que Pharaon a bengaki Moïse pour la kolobanaye, abonde là l'Éternel Dieu a l'imbisaye pour être alongola ba sauterelle wana. Et la Bible nous dit, lorsque Moïse quitta la maison de Pharaon, l'Éternel, il pria Dieu. L'Éternel Dieu lui dit de tendre sa main, et les vents d'Orient, ils ont même un jugement, na ka ya ba ennemi na biso. Et nos ennemis, bato bazo teleme na biso, bato bazo linga avancement na biso te, bato bazo linga destruction na biso. Et nous devons invoquer le Saint-Esprit pour être aïa na nzela ya vent d'Orient, pour être amema ba sauterelle, pour aimer ma destruction na kati na bango. Et vous allez remarquer, dans Joël 2, verset 25, Nzamba zoloba, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Et les sauterelles sont là pour dévorer. Et il dit,
ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Les sauterelles sont les armées, hein, les armées de Dieu. Ils sont les soldats de Dieu. Ils sont là pour frapper, ils sont là pour se battre, ils sont là pour combattre pour nous et contre nos ennemis. Donc c'est pour le jugement contre nos ennemis. Et troisièmement, lorsque les vents d'Orient et Zakoya, ils allaient pour comme ma révélation. Et la Bible nous dit, tango Moïse a tomboli le boko na ye, ma ye kabwani na deux côtés. Et bana Israël va traverser à pied et à sec. De l'autre côté, de gauche à droite, il y avait des murailles. Il y a maï, oyezalaki na bangambu na bango. Alors, Bible zoloba na Proverbe chapitre 3, verset 16, que dans sa main droite, il y a une longue vie et dans sa main gauche, la richesse et la gloire. Pendant que les enfants d'Israël traversaient la mer rouge, la gauche na bango déjà, il y avait l'assurance et la longue vie. Et l'éternel Dieu, il y avait la révélation, il y a comme ça que pendant que vous traversez beaucoup faté, parce que na droite nabino, il y a déjà la colonne, il y a la muraille, il y a longue vie. Et na gauche nabino, il y a la colonne ou la muraille, il y a richesse et la gloire. Et pendant que vous traversez, vous avez la longue vie et vous avez la richesse et la gloire. Vous le savez très bien que lorsque Bana Israël, babimaki na cap d'Égypte, babimaki na ba richesse égyptienne. Non pas seulement na ba richesse égyptienne. Oh Yamabele, même pendant qu'il traversait la mer rouge à sec, babandaki peut causer la richesse de la mer. La Bible nous dit la richesse de la mer et les trésors des nations et cause la partage nabison. Et il bénéficiait aussi de la richesse, il y a la mer, pendant que bazalaki na une longue vie, l'éternel Dieu les rassurait la vie. C'est pour cela, les Égyptiens, au baïbaki ko poursuivre bango, tango bakota ki pe na nzela wana, lokola bazalaki na garantie à longue vie, je crois que la mer est ko engloutir bango. Ok, mais qu'est-ce qui a fait que la main droite, bazalaki na longue vie, la main gauche, bazalaki na richesse, na gloire? Tellement bazalaki na ngoni osmi bali ba accompagner. Qu'est-ce qui a fait que na Kana et bakota ki kaka mi balé, mais Moïse akota ki te, mais azalaki na longue vie wana, yem tazalaki lokola accompagnateur na ba. Na Kana bakota ki mi balé oyo babotamaki na oyo babimaki na kati na Égypte. Mais bakotaki de milliers, babotamaki na kati na désert. Pourquoi? Parce que bango bazalaki formé par Dieu. Mais oyo babimaki na Égypte, bakotaki kaka mibale parce que bango bazalaki na pensée oyo ezalaki divine. Parce qu'ils se voyaient déjà formés. Lorsqu'on n'est pas formé, on est déformé. Et il faut être formé pour être transformé. Et celui qui n'est pas formé est déformé. Mais celui qui est formé est transformé. Et les deux, pourquoi Moïse a kota quitté? Moïse a kota quitté parce que pendant que Moïse marchait, Moïse azalaki déjà kotambola na la canne ou ezalaki na serpent d'abord divin et puis cette canne ebaki pour avaler aussi le serpent de Pharaon. Donc Moïse marchait déjà avec deux puissances. Il marchait avec la puissance de Dieu et il marchait aussi avec la puissance ou la force de Pharaon. Parce que la Bible nous dit Moïse... Côté Cannes, souple, pour les téléspectateurs, l'internaute va comprendre facilement. Cannes, on a Moïse attendait les serpents. Le serpent, on appelle comme un serpent, et où t'as qui Cannes et comme un serpent. Selon ma historique, on ne peut pas comprendre l'utilité à Cannes. Pendant que Nzambe a kutanaki na Moïse na désert, na buisson ardent, et aebsaki Moïse abwaka nzete na ye parce qu'il voulait voir à Moïse oye azali. Et lorsque Moïse abwaki kani na ye nzete na ye, nzete komaki serpent. Et pourquoi komaki serpent? Et komaki serpent parce que Moïse abandaki kobanga la puissance ya serpent ya Pharaon. Et loko oyo mutazo banga yango kaka loko oyo kozala. L'homme est le reflet de ses pensées. L'homme est le reflet de son imagination. Et Moïse abandaki kobanga le serpent à Pharaon. Et tant que boîte nzete na ye, c'est pour cela nzete et Moïse a simbi la quai. Pourquoi Dieu avait dit à Moïse de toucher la quai? Parce que l'Éternel Dieu
voulait faire fuir à Moïse la crainte. La peur attire la présence du diable et la foi attire la présence de Dieu. Et Moïse t'a simbi serpent parce que c'était la partie la moins dangereuse. La partie la plus dangereuse, c'est la tête. Au lieu que l'Éternel Dieu aille à Moïse a touché la tête, il a dit à Moïse de toucher la queue. Et pourquoi? Parce qu'il voulait enlever la peur dans la vie de Moïse. Et lorsque Moïse a touché la queue, le serpent est revenu la canne. Et pourquoi l'Éternel Dieu n'a pas voulu que Moïse a touché la tête? Parce que la tête, c'était réservé pour le grand Moïse. Le grand Moïse, c'est le grand Jésus, le grand maître. Moïse était le maître de l'Ancien Testament, Jésus était le maître du Nouveau Testament. Si Moïse a touché la queue par la main, Jésus a écrasé la tête par le pied. Et comme Moïse a touché la queue par la main, Moïse a gunzama qui pour toucher la queue, mais Jésus ne pouvait pas, il y a gunzama pour toucher la tête, et Jésus ne pouvait pas, il y a gunzama devant les serpents, où ils allaient, le symbole, le diable. Jésus ne pouvait que rester debout et d'écraser la partie la plus dangereuse du serpent. Et c'est pour cela, comme Moïse, le grand maître de l'Ancien Testament, a touché la queue, Jésus, le grand maître de tous les temps, a écrasé la tête. Et nous sommes chrétiens, les nés de nouveau, on n'a plus rien à faire. On a seulement le temps de marcher sur les serpents. Parce que Moïse a touché la queue, Jésus a écrasé la tête, le serpent ne peut plus bouger. C'est pour cela que Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Sur les serpents et sur les scorpions. Pourquoi les serpents? Pourquoi les scorpions? La force des scorpions, ils ont la mukila nase. La force des serpents, ils ont la mutu likolo. C'est pour cela que nous avons toujours le pouvoir de marcher sur les serpents. La vie chrétienne est une vie à marche. Nous devons marcher, nous devons progresser sur les serpents. Comme presque vers la fin de si je suis monene toko décortiquer du jour au jour et que la mingi ba système ba séance ya ba travail pour nous mona chara wandoleka mingi na émission na biso surtout na magazine pour na développer makambo etali makambo belé etali makambo zolo bila sur le vent de l'Orient azala ba casquette belé na ebisa kibino pour sujet oyo to bi to ko développer yango to mema yango prochainement to continuer yango mais to continuer yango biso mo côté to continuer yango selon ba appel na bino ndenge bo bengi la biso te to lingi a continuer sujet oyo te to lingi a kende nanu to lingi a komanan a koba sur le vent de l'Orient parce que ça mon nene pour ça na ba livre belé oya koma mikolo ezali ko ya to ko développer ba livre na ye akoma ba livre belé na yebi ke ngana tanga mingi la délivrance sur les esprits de bêtes. Habiter la délivrance, hein? La délivrance des esprits de bêtes, donc la délivrance des captifs. Na tangande mingi wana pour na yebi biloko oya komana kati. Donc cela veut dire bino papa ba commentaire na bino, ba message na bino, nde botindaka na yango bisika wana nde to ko ba note na bino na ba question na bino, to recommander to ko tokozongela ngo epai ya char de Dieu tokotuna ye bamituna mpe bokozwa biyano na bino kasi tozonga na casquette éducatif oyo aza promoteur ya baécole promoteur ya lycée Monaco char de Dieu le promoteur Idi Amin comment va santé ya lycée Monaco? Oui, santé ya lycée Monaco eza malamu toza na lycée Monaco tozali na groupe scolaire Frère Modeste toza na collège Sainte-Amine toza na le berceau du savoir toza na collège le monégasque nyonso wana ezali bakombo ya baécole oyo nzambe asala ngolo ya kotambusa na se na moi bana po bazwa po episo tolekisaka déjà sport école nde tozoloba boye déjà ezoleka tolingi toyeba quelques adresses ya baécole bato bazwa école Monaco Sainte-Amine baécole wana misusu nayebi ke eza na bamatadi misusu eza na baprovince mais po bazwa baécole wana bakozwa ngo ndenge nini to mpe bacontacte yo direct po bainscription est ce que ezali to mpe lokwa tozokoti mois janvier parce que mosusu bazalaka na mois retard atangaki te quels sont babiloko malamu oyo otya na école parce que toyebi ke oza mpe na fondation oyo osebazaka mingi na gratuité école oyo accompagnaka vision ya chef de l'état gratuité enseignement na primaire mpe omemaka yango susu ntina maternelle bazalaka na gratuité enseignement tout ça là omekaka mpe koexplike biso mpona batelespectateur bayeba na mozima. Merci beaucoup. toza na lycée Monaco oyo eza na kati na fondation Monaco eza na baaxe ebele toza na axe oyo ezali ya éducation et kuna tozomona baécole oyo nauti kotanga awa précisément oyo ezali école mère tobengaka lycée Monaco
la devise, nous sommes créés pour réussir et nous devons refuser catégoriquement l'échec. Et c'est une école où il y a plus de 10 000 diplômes lelo na République démocratique du Congo. Et ezali école où il y a sa éducation ya malamu et pas ya bana et école où esungi ba parents ebele. Oyebi na bandi kotangisa na bandi la gratuité avant même il y a applicabilité, il y a gratuité na constitution na biso. Et na bandi la gratuité na école primaire, na bandi la gratuité na école maternelle et na tangisi bana ya ofele na ba vula ebele et Dieu a fait grâce aujourd'hui tozokoba ceux qui balingi bamona lycée Monaco lelo tozali na Ingende numéro 36 na Kimbangu 2 na commune ya Kalamu ceux qui baye bakomona lycée Monaco et le grand lycée Monaco tozawana tozo ko continuer toujours les inscriptions parce que ça na bana mususu à cause ya ba déménagement alongwe na commune oyo eza musika akati classe kuna alingi na deuxième trimestre oyo abanda akoya ba porte na biso za ko fungwama toko yamba bango. En dehors, il y a des élèves réguliers, tous appelés na autodidactes, ou tous allés organiser ba centre de récupération pour encadrer bana, pe ba papa, ba maman, ou pour baya bazo diplôme d'état na bango, pe ko tangi sa bango, bazo na capacité aussi ya ko défendre yango. Et là déjà les préliminaires et kozala le 7 mars na 2025 oyo, mais jusque là l'inscription est toujours en cours. oyoka natalaki émission ya ndeko moko donc tolobaka bosolo na politique ndeko Israël Mutombo à qui je salue oyo yambaki mwana mboka Koffi Olomide alobaki mingi bino basala na Nzambe vraiment bosala eloko te pour na mboka bosala vraiment eloko te so bosala eloko mais ba guerre na est tozo bunda te mama bebele eza ezo sala mate ba passe tozo mona bebele zo mona mate pour ba église etonde bebele kasi basala na Nzambe bozo sala eloko te na kat na Israël sokotali histoire ya bana Égypte bazalaki na bitumba à tout moment mais bazalaki na Nzambe. Moïse était avec les enfants d'Israël bitumbe bandai kozala. David était avec Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, il y avait de la guerre. Jephthé était avec Dieu, il y avait de la guerre. Le fait il y a kozala basala Nzambe na mboka et nkoloba te ke bitumba ezala te. Mais nkoloba ke devons avoir une bonne armée oyo ekobundela biso elongo na Nzambe poto longa. Eza musala Nzambe te mutaro kende sur le lieu à Kobunda. Moïse était là, un homme de Dieu rempli. Il n'y a pas un homme de Dieu dans l'Ancien Testament qui est dans le domaine de la spiritualité où Nzambe robete la tolo. Ande kolobela de bouche à l'oreille pour le cas Moïse azala quitté. Mais Moïse abandai Kobunda. Josué était sur le terrain. Bazo bunda Moïse a li kolo pona ko sambela. Musala na biso ezali kotombo na maboko pona ko sambela. Mais sur le terrain, il faut qu'il y ait de bons soldats au bazali bien formés pona ko bunda afin que ba prière na biso et pesa bango makasi pour être balonga. Et loko ya liboso. Donc être le pasteur ou avoir beaucoup de pasteurs n'enlève pas le combat, n'enlève pas la guerre dans un pays. Mais ce sont nos militaires nde bakobunda pour être tozwa elonga mais soutenu par la puissance et la spiritualité ya basali ya Nzambe na bango o bazo sambela wani loko ya liboso eloko mibale na ko répondre parce que tangi kombo na ye star artiste munene star munene azali étoile ya mboka na biso Koffi Olomide na oyebisa eloko moko soki na domaine ya musique azosala makambo oyo biso ba pasteur ngai pasteur na lobi d'abord na ngai moko pasteur nazosala te na mboka oyo mais makambo nga nasali na mboka ya sali yango te makambo nga nasali na mboka ye asali yango te natangi ba école oyo nga naza nango ya aza nango te natangi nombre ya bana oyo biso to formé oyo bazwi ba diplôme d'état plus de 10 000 pendant 27 ans. Tala ajo naza nango, longola 27 ans. Comme promoteur ou nazo formé bana. Ya sali yango te. Na moni ba école te o ya sali, menga na sali yango, naza na eloko te. Nandimi te ki naza na mbongo koleka ye. Nandimi te. Mais le peu o naza nango, tala misalo na sali. Kaka na Kinshasa te.
na Congo central ezali na bapopo kabak ezali na bamboka na bafin fond kuna ezali. Donc j'ai des écoles où nazo former bana et baza bien formé le baza ba cadre et naza na bana na forma même ba misu bazalaki même ba arrangeur ya musique na ye peut-être ayebi bango te mais formé et pas nanga ngamo na tangisi bango et puis na supporta même ba classe na bango baza ebele aussi na bandi kotanga presque na ba musicien be na kotanga bana na ngai baza kuna. Cela veut dire to sel makambo ebele baloba te ke ba pasteur basali te, mais il y a des pasteurs oyo baleka na télévision te pona ko ganga na musala basali, mais il y a d'autres oyo balekaka nuit et jour, peut-être ils n'ont rien fait, mais il y a des pasteurs qui ont fait de grandes choses. Soko tangi apôtre Idi Amin Linsoke Mbombo, je crois que mokili koloba partout dans le monde na bana na mokili bamboka nyonso ya na mwana mokote wa koloba ke peut-être aza formé te pa ngai. Ça c'est